bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano. Voilà, sikoyo to pesi binombote bandeko nyonso congolais congolaise tozo pesa binombote parce que lelo tolobaki tozo kosunga bandeko na biso oyo ba mibengi basi ya banet oyo ba mibengi mibali ya ba internet tozo sunga bango ke baye ba valeur oyo bazana yango pona mboka na biso pona diaspora surtout biso tozana poto tolingi réputation ya congolais ezala na esika Mobutu atikaki biso. Mibali nyonso ya internet, basi nyonso ya internet oyo bozoleka pona kofingisa diaspora, belasiao ekobeta na bandaku na bino. Soki bozosala makambu pona bino moko, biso tozana problème te. Okoki kosala na oba video ozolakisa mwasi na nga eza kitoko, ndaku na nga eza kitoko, eza problème te. Mais soko ozosala ba video oyo kofingisa Congo, ezofingisa diaspora, belasiao ekobeta na ndaku na yo. Olinga te parce que tozwi rôle ya ko-éduquer ba oyo ba parents ba mekai ko-éduquer ba boyi ko éducation. Biso tozwi yango na nko. Tolobaki pona bato ya liboso, tolobaki pona bato ya mibale, siko tokomi na turu ya mutu ya misatu oyo tolobaki siko tokolobela Laetitia Amani
o bazo benga Manuela Kitoko. Bato nyonso bazo sala soni ya ba Congolais na ba Congolaise na comportement na bango en public. Tozolo babe comportement oyo ya mabe ozo manifester ngo en public librement consenti. Musique ya Belasiao ekoya na ndaku na opo na koyebisa que ce n'est pas tous les Congolais qui sont d'accord avec ce genre de comportement. Ce n'est pas la diaspora qui est d'accord avec ce genre de comportement. Yango lelo toyo kolobela Laetitia. Laetitia yo otangi. Na yo natala ki vidéo na yo ozo tanga na néerlandais, mais j'étais vraiment ému. J'étais très content. Mais malgré ba parents na yo ba memi yo na classe, malgré ba parents na yo ba lakisi yo nzela ya école, okoti na buzoba. Yango tozo senga ba o nyonso ba soutenaka Laetitia, bokota na kati ya vidéo oyo bo partagele yango, ye aza intellectuel, ye atangi classe, mais akokai ko descendre trop bas te. Aza na droit ko descendre trop bas te pona ko exhiber ba faiblesse na ye liboso ya batu nyonso pour que Congo to ba Congolais ba yoka soni. Yo yebi Laetitia invité ye aya koyoka toli na ye. Aya kozwa conseil o eza po na ye. Ye pe il faut changer. Ye pas zo fingi sa diaspora. Ye pas zo fingi sa Congo. Yango benga ye bisa ye Laetitia lamuka na pongi. Yaka kozwa toli na yo parce que musique ya Belasiao ezo beta liboso andaku na yo. Musique ya Belasiao ye liboso na yo pona kozwa rôle oyo bisika ba parents ba lembaki biso toko koba. Bisika oyo ba boti ba suka ki biso toko continuer. Bisika oyo ba boti ba kokite presse makasi na bango esuki biso makasi na biso ebandi. Bisika toli na bango ekatana ki biso toko continuer toli. Parce que mission ya moboti eza ke mwana na ye a réussi. Biso toko accompagner ba boti wana pour que mission na bango nzamba pesa ki bango ya kobota bana oyo lelo bazo fingi sa diaspora. Mission nzamba pesa ye bango ekokisama. Laetitia Amani ozala kombo ya kitoko ezolakisa kimia. Mais na kati ya kombo wana yozo bimisa kimia te. Soki na satakaga na mami ngeni. C'est parce que azalaki mama oyo akokai ko encadrer yo étant que jeune. Nanzela ba conseil ya kitoko. Nanzela ba conseil ya malamu. Mais akotisa yo nanzela ya rando. Yango moni na bandaki na ye na introduction. Parce que yenda memaki yo nanzela wana. Rôle na ye ezalaki falaki encadrer nanzela bien. Parce que azali mwasi azali pe mama oyo falaki ala kisho nzela malamu. Mais ya la kisa ki nzela bien te. Mais yo moko pe okenda classe. Balobi les ordres mal donnés ne sont jamais exécutés. Comment yo kei classe? Oyebi kokoma, oyebi kotanga. Ba pesi yo ba ordre mal donné. Otiango en exécution. Et non seulement Soukawana n'a relevé 7 points. N'a relevé 7 points. Yamabe o yozo sala. Yamabe o yo sali na communauté congolaise. Yamabe o yo talisi na fasi ya batu. Eza soni Laetitia. Lokola mwana o ba futeli minerva lozo tanga malamu. Okokaye kokoma na ba niveau yote. Okokaye kokoma na niveau te ke okota na makambu moko boye sans réfléchir. Okokaye kokita na niveau te oyo bazotinda yo okomi comme une tête en l'air qui se jette dans l'avenir sans peser les pour et les contre. Relation na yo oyo kokaye za la privé, okomi si yango relation moko publique. Okomi si relation na yo privé, public. Et comme le quoi libala moko boye, libala ya nation, relation ya nation, kindumba ya nation, bozoba ya nation. Non.
Non, Laetitia, okokai ko komati na niveau wana te. Okomi ko bunda bisi partout okomi ko bunda. Yango moni to vandaki totala nanu nini ezotinda yo boy. Soki te milimo mabe. Zonga réfléchir. Yo na ko kitana yo te na sena loba na lobby parce que oza déjà mutu oyebi ko koma oyebi ko tanga c'est que o comprendre makam na lobby. Mais na 7 points wana nanu lokola na tanga ngo te il faut na kene nango moko mibale misato mine tina ko koma na 7 points. Soko za na papier na bik koma yango. Koma 7 points wana. Koma 7 points oye ko sunga bomo ina yo Laetitia Manuela. Mwana bengo kitoko eza te po eza na mutu deja leka ki alobi kombo wana kitoko ye mtapesa ki o mode. Alobi ki kombo wana kitoko ye mtapesa ki yo. Bon eza na ngo peka kombo ata ye mtapesa ki yo eza kombo. Mais to benga ono Laetitia Amani. To benga ono Manuela soko lingi. Mais nini ezo tinda yo? Maman, ata oza kitoko, kitoko sukara na elongité. Mbiliabel a lobby la beauté d'une femme et se mesura kana ndenge mibali bazo landa ye na sima. Pa na ndenge ye mwasi azo landa mibali. Mais yo eza le contraire, ole mibali batambola na sima na yo. Mais tu remarques, mibali nyonso bazolo bakaka ngana lukaki yote yo moko yaki vers ngai mama eza mboka diaspora eza vitrine te. Même na vitrine mobali nda yaka kopona mwasi. Même na vitrine na lobby même na vitrine mobali mutayaka kopona mwasi. Mi pesana nous respect ke bon moina yo ebatelama. Mutu nyonso azwaka mwasi, mutu nyonso azwaka mobali, mais ya yo ekomi mibali nyonso bazolo bakake loko moko olandaka bango, osalaka boy. À cause na yo, Laetitia, likolo na yo rando oyo, ekomi akotanga ke obota na tata na yo. Likolo na yo, buzobelati papa na yo. Likolo na yo, lokola mwana oya kenda classe. Tango moni ke loko moko boyo nazo sala ekomi kolata papa na ngai. Nini okokai ko sala? Ezaki ya kokata biloko wana. Parce que ton père ne mérite pas d'être insulté à cause de tes bavures. Je sais que toi tu comprends. Ya omo na loba na yo na lobi ezate po yo yo kokoma oyebi kotanga. Mais ba erreur na yo ezo sala ke kombo ya tata na yo. Ezo fingama pour rien. Est-ce que vous kotala na nous te papa atindi nga na classe nga inde fona pesa honneur. Mais si ko papa nga komi koza déshonneur parce que yo Laetitia bakotisa yo na makambu ya mabe arando elelo yo balobi mwana obota na tata na yo. Na lobi batu balobi ke mwana o yo obota na tata na yo. Soki siko makambo eza ya solo. Nini oyo sengela ki s'occuper nango premièrement. Ya koluka délivrance. Kenzambe eloko ekomelanga eza malédiction. Liloba na yo lobi na koyi kobota na tata na ngai te. Liloba na yo lobi mwana koyi komona nidité ya papa na yete. Mwana wana oyo abotami soki eza ya solo. Mwana oyo abotami soki eza solo parce que mikolo tokomi na système ya ADNP toyeba soki réellement azali père biologique to ezakaka lignée. Bon soki yo po yebi ke eza solo te salisa ka ADN o le kana vidéo o la kisabi soki eza yango ya yete. Mais soki eza solo lukelango délivrance po eza molimo mabe. Chiko likolo ya bozoba ya rando ala kombo ya papa na yo ekomi kosambwa. Likolo ya bozoba ya rando kombo ya papa na yo lelo ebimi ke okomi nde mwasi na ye mwasi na ye ndako akomi mbanda na yo. Kongo mobimba diaspora mobimba ye bake eza na tata moko boye abota na mwana na ye. Et puis ba congolais pe ba fandi ele kalango eza inconcevable. Ce que ça solo tata wana il faut répondre, il faut senga ba maman pe basi nyoso pardon.
okoki kobota jamais na mwana na yo ata posa yango eleki yo. Bandumba bazalaka na vitrine. Likolo na yo Laetitia. Kombo ya libota na yo efingami. Mwana na yo Manuela ayebani kaza mwana ya lisumu. Tala place rando ememi. Oh mwana wana tango akokola. O pense na lobby na ye. Pense na na lobby ya Manuela. Soki akoli lobby. Batu babanda kofinga ye mwana ya lisumu. Batu babanda kolobana ye mwana ya lisumu. Pourquoi? Parce que yo mama o mikotisa na buzoba. Mais oh, oyebi kotanga na kokoma. Il suffit seulement d'arrêter ces choses. Vie à moi na bana no ego za l'épargner. Nga nazo s'attaquer na nzoto na yo te Laetitia. Mais nazo s'attaquer na comportement oyo yo tche sur la place publique. Tant ou déjà au teki vie privée, au tikalika na vie publique. Donc mutu nyonso akoyi koya ko salela. Yango moni nazo loba na yo parce que vie na yo comme déjà public. Mais le koloza congolaise kombo ya ba congolais finga mate yango moni biso to ye wana. Tokota kaka na ba droit na biso. Soki kombo ya Congo fingami ngala koti. Tant que kombo ya Congo zo finga mate na kokota te. Laetitia, deuxième point. Na yebi koza na papier zo koma. Deuxième point. Likolo ya rando yokota. Talana l'État. Place yo zali kuna na Hollande. Babotoli yo bana nyonso 5. Ata soso abwa kaka maki. Soko zoboko la maki soso. Okolinga to tika ta maki mibale po pasuka ebota bana musu. Mais yo komi lokwa ba soso ya ntele abwa ki maki bazui bateki balie. Abwa ki maki bazui bateki balie. Eza normalité. Eza normalité. Yo yebi Laetitia yebi sa ye makambo yo. Parce que makambo na zoloba ekota ye na mutu na ye. Likolo na ye l'État botoli ye bana. Maman valeur ya maman eza bana na ye. Même Bible lobby la femme sera délivrée en devenant mère. Yo kobi maman esengo ya maman eza kovana na bana na ye mais ba kongoli yo bana nyonso bakenango. Ozomona te ke za mabe. Yo moko ko sala examen de conscience te. Yo moko ko interpeller yo te. Ke ndenge nini bana na ngai nyonso bazwi bango bakei na bango. Ndenge nini bana na ngai nyonso ba memi bango ngai est-ce que nazo mériter kozala maman, to nazo mériter kozala fille de la rue. Parce qu'il n'y a pas que des enfants de la rue, maintenant il y a des filles de la rue. Aucune question à yemba balabala. Mutu nyonso akoya koleka na balabala wana. Zongi sana nu makanisi na yo. Remettre vie na yo na nous en question. Oloba que non. Mon père m'a envoyé à l'école pour étudier, pour être intelligente. Pour que nazala natina. Mais na go kita trop batté. Laetitia okiti trop bas. Pour ça nangeza hein. Otika kosala ba video oyo eza kofingisa famille, oyo eza kofingisa yo, oyo eza kofingisa diaspora. Okomi mutu akobunda bisika na bisika, banguna à gauche et à droite. Moi si azalaka bongo te. Okomi na banguna partout. Maintenant mutu akoboma yo, yo koyeba ete. Tokoyoka kaka ke mwana ngo fi ango akufa, maintenant na bomiye. Toyebi te po ozana banguna esika nyonso. Mutu nyonso akomi kokanyela yo po ozo fingana na oyo, obundi na oyo, otongani na oyo, na mibali, na papa ya bana, ofingani, na bali camarade, ofingani, na mibali, ofingani, na batu ya libanda, ofingani, même na l'État moni que trop c'est trop aya kamati bana akena bango. Remets-toi en question, ma soeur. Na lobi, hein? Zongisa makanisi na ona sima. Parce que kotanga classe, ezali synonyme ya sagesse te. Kotanga ezapo et permettre yo oyeba ko raisonner. Mais sagesse e utaka na nzambe. Sagesse nzambe nda apesaka.
Et pour na makambu ya foyer, ya bana, ya ndaku, basenga la sagesse, ya balobi une femme sage bâtit sa maison. Et c'est l'insensé qui la renverse de ses propres mains. Okoza lotangi na yo, mais ce que sagesse te, okomi insensé. Zongala nunanzela. Rando ememe liyo conflit na batu nyoso. Okomi lokola shege. Okomi ko bunda bisika nyoso. Est-ce que papa na yo abota ki opo bando benga yo, moi c'est bitumba ya edi. Soki papa na yo ba ko kozala ya edi alingaka sente mutu ya famille edi ngwe. Pour comme ça bota mutu azala makila wana. Mais papa na yo abota ki opo lobi ozala honneur na ye. Zongela kimia lokola amani. Ozala kimia te ma soeur. Zongela kimia. Moi c'est abundala bisika nyoso te nzoto nyoso zomonana bisika nyoso soni. Pona nika biso ba congolais nde to sibisaka makambo makasi boy. Soni kokende ko bunda ko senga bitumba gauche à droite na ko bunda na ye na ko benta ye ngana zaka boy. Ce n'est pas ça. Yangwana ndetina na yote o batinda ki na classe. Yangwana tina na yote o bandai kozwa bazo pesa o collation kende classe. Tika makambu ya kobunda na batu bimana makambu ya réseaux sociaux. Otanga ti classe po ya na ba valeur. Yela biso ba valeur a makambo yo tanga na classe. Nengo la biso ozo tanga na néerlandais. Poko loba néerlandais c'est autre chose. Ko tanga na néerlandais c'est autre chose. Mais tant que mutazo tanga na néerlandais ça signifie qu'à kendaki classe. Mais ko décourager bato ba boya ka classe te baloba atala kutu wana kenda classe mais mayele pe zate. Non. Sale la classe na yo tangaki. Sale la classe na yo tangaki. Zongi sa valeur na yo na ndaku na yo pe na libota na yo. Pe zongi sa valeur ya femme congolaise. Okomi lokola shege. Okomi lokola shege. Lelo même mibali oyo zalaki na bango. Bazo déclarer même chose. Tokokai kotiko kimia. Hein? Ceux qui mibali mususu ba oloba makamusu. Mais bango nyonso ba loba ka eloko moko. Yango ezani coalition FCC Kachutoni. C'est de quelque part. Ozala likambu ma soeur. Yango na kata quelque part wanande yango belasia oye. Pour rappeler yo que tika makambo ozo sala. Mibali nyonso ba oloba kala tolukaki yote. Yemoka ayaki. Tosalaki yeboy. Tobimaki na ye. Tokushaki na ye na miso mwana na ye. Mwana no koma témoin ya vie sexuelle na yo. Si o monango na libota nini na Afrique. O monango déjà na libota nini. Tam so oloba azalaki na 3 mois. Moi nzoto nde zalaki na 3 mois. Esprit ya mutu ya 3 mois ezalaka te. Esprit ezalaka ka esprit. Esprit na ezalaki na contact na rapport wano badai ko sala. Na lobi esprit ya mwana na yo. Oyo bokushaki na mobali azo tatola ki azwaki yo ozolongwa na ndaku na yo na butu kokende koluka sexe na bana ya bato tye bango na sima wana komi lokola secte moko boye temple ya Moloch po na temple ya Moloch ndenge Bible ezoloba bato babandaki kokende ko sacrifier bana na bango ezalaki na hotel moko ezalaki wana soko sacrifier mwana avant kende faut bosala rapport sexuel liboso a sacrifice wana. Donc yo sans le savoir bisiko bandai ko kende na bana o bandai ko transformer na temple ya Moloch e bana wana bazabano baza déjà sacrifié musalo yo fozwa siko eza ya ko luka délivrance ya bana wana ndengo teki bango na monde de ténèbres likolo ya posa na yo ya nzoto. Est-ce que banda siko sala o kushana mibali wana liboso ya bana pose sila chozalaka na baposa pona nino kokai ko sala ngo libanda te musika ya bana na yo o nazoloba mutu akoseli yo makambo te ezaka mobali oyo moko tatolaki mobali na ngai maître gauche droite ye moko ka nde mutu alobi. Et puis, ce que c'est témoignage à Moutoumoko Tolobeza Lokuta. Mais ce que comme témoignage, il y a 2 personnes. Et comme il m'a cambouillé solo.
Parce que même na Bible balobi, témoignage à Batumi Balé, il faut qu'on dimela yango. Luka délivrance ya bana na yo. Tika ko bunda bunda bitumbo zo bunda na libanda. Ils comme isangonde bitumba ya molimo. Nengo kanga makofi libanda kangela ngonde na molimo. Po kende ko récupérer nengo teka ki bana na bozoba. Oteka ki bana na ona bozoba na temple ya Molok. Bazo bimana yo na pembeni ya mwana olobi azane bébé, mwana ya bébé azalaka te. Po esprit na ye eza bébé te. Esprit na ye eza esalama bongo banda nzamba kela yango. Azalaki esprit pembeni ya nzambe. Tango zo bimana ye bongo okomisi esika wana temple ya Molok. Na lobi okomisi esika o zalaki temple ya Molok. O sacrifier mwana na yo. Lobi mwana wana abokoma moto ya bondumba, mwasi ya bondumba. Po bilo musu ezalaka de génération, tam susu yo po yebite, tam susu yo pe na tana yo. Basalaka bongo yango zo comprendre to zo so bibali ebele. Parce que balobi malédiction ke narati na 4e génération. Tel que vos pères étaient, vous l'êtes aussi. Luka o changé. Luka bimanarando, biti sabana. Biso tozo bundande bitumba molimo contre milimo e kote libino. Pobo sacrifier ba congolais mususu ba innocent. Bana wana foba bika na kombo na Yesu. Yokana no mobali na yo. Ye moko makambo azoloba. Yoka mobali oyo zalaka na ye. Ye moko ndenga zoloba na yo. Landai. Mbalisi balali yo. Donc ça moi c'est mo ya soni donc yozo ki sabasi ba congolais soni na mboka oyo. Comment mbalisi balali yo. Yo zo longwa yo to ki namba to ki pa to zo ngepa. Yo ngana yeba ki otin. Oyo ka de sonité. Dozo compte na autoroute oji bana na o 5. Oji bana na o 5 ko ti bango l'autoroute mbangu po na ndaka gauche beto o luka gauche. Nga tikala o luka otin. Oka de sonité. Bon mo to compte na autoroute na 5 bana na yo. C'est ce que mutu kalelo et tout yo. Mutu ke tout yo ce qu'on a bana 5 on a osuka wapi. Nga luka yote mama. Vous comprenez? Oya na bana ngana la lipongi na ngana ndaku na ngai olungwe na ndaku na bana na yo tambusi autoroute mobima oeti na lisa imebe na ngozo soni na 3h du matin. Na 3h du matin mais madame utu wapi ote na posana mona na 3h du matin mama. Na bana 5. Yokela mwa no kozali na mawako, kozali na sona 3 mois. Ko kele mawati. Oko ele mawati na 3 mois na 3 mois tambusi na mituka kende butu moy pona kolanda kaka mobali, pona na kanga mobali. Nga luka yote. Yo muto na luka mboko no pona luka ngala luka yote. So comprendre na luka yote. Donc deux ans na faut keba na parce que ndenge ozali wana ozo sala balolendo moko bozo mona neti bato ba okumisa yo ngala okumisa yote. Oyibe ke ndeza na plus de 50 photos na yo. Plus de 50 photos na donc ngala obanga yote. Na obanga yote na okebisa to keba. Au moins so continuer na ngam na okimisa internet. Ngam na osambusa nzoto na internet soko sakana ngai. Soko sakana ngai ngam na osambusa yo. Nga jala libali na mnote ba finga ba mama ba ofinga ngai na luka yote. Yo muto lukanga. Tio longa mboka na Hollande, okoti bana na 5 na mituka na mutuka na yo na voiture na yo wana pona ba ko lukanga gauche nga na luka yote. Nga na luka yote. Yo mosandeni, ora mosimuka ya lokuta kaka ya lokuta. Yo lo mwana mboka na we na ndaka Dani Bokombe. Ova na ndaka Dani Bokombe. Dani Bokombe boyo tala boyo kotana nga na ndaku na nga na mobala Dani. Buvandi bolongwe wana bomili na someni ba whisky bomili ba whisky bozongi na ndaka Dani Bokombe. Du coup to comme vers 10h ba minuit Dani Bokombe a côté na ndaku na chambre na mobali na ye. Yo lati pyjama. Olati pyjama déjà ba 1h. Mais otiki bana na yo na Rosalie na mwana na wana 3 mois. Na bana na wana 4, ça fait 5. Otiki bango na chambre. Olati robe de nuit na bina basi bolata kawana. Au côté na ndaku na 3h na mutuka na 2h du matin. Obandi kuena ndaku na ngai. Okomi na autoroute remorque tout ayo et panza yo mutuka ngana yo na téléphone to solola remorque tout ayo o forcer ti oena ndaku na ngai na kita na sa immeuble na ngana moni voiture no e panza ni par choc e panzana na juste scotch na bani ko coller par choc no ya mutuka na tongo na ngozongi pa na yo o sali direct
olobi beke no oh non mamingeni atindaki batu baya bapanza yo mutuka nokonte mamingeni na batu azalaki kuta makambo wana te mamingeni na batu ayebaki yata makambo wana te ti olongwaki na ndako ya Dani Bokombe mpona koya koluka maître gauche na ba 2 heures du matin tiki bana na 5 yo mama tiki bana 5 na metu mpona koya koluka mobali butu wana na kati ya bule na kati autoroute remoke tuta ye panzo mutuka mais lobi nango yo na Dani Bokombe bosali mission que non madame mingi na tindaki batu ba panza mutuka na yo mais pour ani okosa boy pour ani moi si osala manoka pokosa ka bo okosa kaka na vie okosa ka pourquoi hein est-ce que je me benga pe nga vrai chéri yo vrai chéri mais bio kama wa comment yo mobala olala yo si mwana na ya 3 mois Rosaline na mwana 3 mois ozio olalisie na mupanzi mbetu Rosaline lali mupanzi yo mwasi na mobali bazolala yo mwana na ya 3 mois mwana 3 mois lali pembeni wana baolala yo hein ese me on a kamera bana potongo babela kasangate bana fuma ya poto babela kasangate bana poto babela kasangate po mu tala makambu ya lolenge oyo bomoni ke bandeko eza malamu te pona communauté na biso tala nanu moto oyo lobaki je t'aime ye moko azoyokela nanu mwana na yo mawa me yo mama ozoyoka mawa te yo mama ozoyoka mawa te ye ayokeli mwana na yo mawa alobi yokela Rosaline mawa ozolongwa musika ozoya kotungisa mutuka opakola ngo mutu mususu na musika opakola ye ke yende asali yango wana eza lokuta biso awa tolingi belati awa elingi lokuta te soki otutanaki mpona ndenge otamboli mabe mama sasume kokosela moninga mususu wana te atako naza wana mpona kokotela ye te mpo ye mutu amema o mpe na buzoba oyo mais sasume okendaki na yango na kindumba na yo otutisi mutuka na yo okosala bavideo te mpo banofinga moninga oyo aza innocente tala nanu bana wana siko soki bana bakufaki ongaki oloba nanu nini ongaki okosela noko ongaki okosela tata mwasi mpo bino ezalaka ya ndenge wana okocreye problème na yo noko nde problème okocreye problème na yo tata mwasi boye nzoko obosani yo moko ozwi makolo kwatulu oke koluka mobali nzoto ya mobali ozwi bana otie na nsima baspectateur kaka ya stade baya kotala vraiment cinéma ya film pornographique entre temps ozoloba moi je connais lire et écrire oui lire et écrire nga nazo encourager bacongolais na bacongolaise bayeba kokoma na kotanga mais nakoki koencourager bango te koyeba kokoma na kotanga emema wana bozoba non emema wana bozoba te est-ce que maître gauche droite obima na ye te obima na ye te obima na ye lokola obima na ye mpo yo moko mpo osala bavideo ozokumisa ye lokola mobali na yo me yoka ye sikoyo azoyokela bana na yo mawa nzambe alobi est-ce qu'une femme peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait mais yo osaleli yango oabandonne mwana na chambre obimi na nuisette mpo okende kosala kibondumba na ndaku ya mutu mususu oza civilisé te oza civilisé te epa bato okende kosala bondumba eza hotel tala botutu nini okomema na ndako ya mutu apesi yo salon na ye mpo pema yo keye olobi zelo okomona yango ekokoma flamingo eza malédiction ndako ya mutu okoki kotransforme yango te ndako ya mutu okoki kokomisa yango hotel na yo te oza na droit wana te wana eza manque ya kozala civilisé tu n'as pas une civilisation oh quelqu'un qui a étudié ayebi notion ya bonne vie et mœurs oh yo salaki ça ne fait pas partie de nos mœurs ça ne fait pas partie de nos mœurs mutu nyonso azalaka na posa mutu nyonso azalaka na besoin kobima na mobali mais pona esika ya malamu pona esika ya malamu fale kutu bosala ngo ata na mutuka na yo wana oyo epanzanaki ndenge mukuna asalaki
fala kosala yango ata na mutuka na yo yo kaka ndaku ya mutu omemi botutu yo ndaku ya bato okomisi yango temple ya Moloch oye na bana na yo cette fois-ci otiki moko na chambre ale yo moko bimi penza DS a starter ke baba soko zoka nsoza kitoko ezalaka ke longité kitoko pe fo ezala na kati kitoko ya mwasi fo ezala pe na kati po soko zaka kitoko na elongi mama wana okomi Jezabel po Jezabel elongi na ezalaki bien mais bien ya Jezabel pas azalaka na mobali moko Akab mais yo pe sikoyo soki totali bien ozande femme samaritaine o yesu alobaki ya solo lobi ya solo po zaki na bango 5 même o ozana eza ya yo te même o ozana ye wana eza ya yo te ye tokokoma na point na ye nsima tala sikoyo maître oyo gauche droite alobi obimi na ye kuta bengi yo te na katikati ayoka kaka mutu azo oye ndenge nini mama oye ndenge nini oye ndenge nini soni te oye ndenge nini mbala moko na koya na pression na makambo nyonso kuna mutuka tutali otali ata te eske bana eta eza bien eske bana baza malamu eske mutu azwi shock yo tali wana te kaka motema moto a chaleur lokola ngulu ya mwasi azoloba lelo fo na bota kaka bana 10 lelo fo bana 10 kuna bana o sacrifier bokufa na bino ngai talinga te tant que nanu na bimi na mobali te posa we eza lokola drogue ndeti mutu aza na kema ya drogue donc il faut na mela kaka il faut pour calmer nga l'esprit soko ozomona ozokoka na yo te kozala normal koma na o mwasi ya vitrine kuna obanda kosala yango mikolo nyonso vraiment ma soeur meka kozongisa vi na yo na nsima tika bavideo tika kosala bavideo ya kofinga baninga ozofinga ta msu babimi na 2-3 yo lobaki oza na ex na Congo te na préféré mutu atika ex na Congo ke oyo azoya kosakrifie bana na ye batalaka spectacle yo kaka bametre yango mpe yango wana obandi kofinga mikolo oyo kaka kofinga koluka conflit siko soki basali oyo toyoki information babomi congolaise moko eke eza yo siko tokoloba nani abomi yo mpo obundaka na bato nyonso ozoswana na tout le monde na bana mibali na bametre mutu asali sport yo ozokende koluka na ye bitumba okoresiste na ye olongwe na bato normal okoti na bametre yoka susu maître mususu yo mutu olingaka bametre yoka maître oyo oyebi ye bola mama no bola papa na o abota na talaka mona ozwa oyeba bolo na bola père na ya mère na ok ya solo tala mwana bota na papa na ye asiba devant mwana na ye ozali asiba ozoyoka muto ya tangi classe akokita ti na niveau oyo te muto ya tangi classe akokokoma ti na niveau oyo te ofingisa na bapara na yo eske makolo na yo wana bapara na yo nde bayaka koactive yango barecharge yango mpo kende kosala kibonduma meme na n'importe qui yo okipaka na yo te ma soeur ce n'est pas bien pesa pe kitoko yango olobaka na video valeur soki oza kitoko mpo ngai nayebi na ngai te pesa yango nanu valeur nga oyo namona ya valeur kati na yo kaka ndenge namonaki ozotanga na néerlandais nde na place namonaki valeur mais à part wana nanu namoni valeur mosusu te si réellement osilisa classe zwa classe oyo otanga tiango en valeur banda kosala bavideo ozolakisa bacongolais na bacongolaise makambo oyo oyebi ya malamu mpo ke Congo biso diaspora tozala toujours en avant tala mobali azofinga bainsanité boye mais yo intellectuel mutu atanga ozuye comme choix est-ce que vraiment est-ce que classe yango yo mutu bandaka kosala baintero to bandaki kosala elo mais nayebi otangaka bien mais est-ce que obandaki kokende tous les jours
Parce que ce choix-là que tu as fait, c'est comme si tu avais une tête en l'air qui se jette dans l'avenir sans peser les pour et les contre. Remets-toi en question, ma soeur. Remets-toi en question, s'il te plaît. Tata na osiko afingami awa, ya salini. Mobile azo déclaré lobi na lalio liboso mwana na yo. Eza trophée de guerre, to cheval de Troie. Et puis ozo kenepe obunda. Siko nzoto ango ato bundi na obolumbu mutakotala tepo déjà bazo sabu sango boye. Même na mwana yebi nzoto ya mama ngo ndenge zala. Eza Sony, maître Jérémie Ependa. Alobi, nabimi na oli bosa mwana na ya 3 mois. Wana za zoba ya mama. Tikana na yebisa yo bongo za zoba ya mama. Oza zoba ya mama. Yo oyo alobi mususu abimana oli bosa mwana. Mususu pa ye abimana oli bosa mwana. Mususu pa ye abimana oli bosa mwana. Donc yo po oyo ka elenge sili yo, il faut kaka ezala liboso ya bana na yo. Ndo yo ki bien. So que za musika ya bana na yo omona ndire ozo salate. Il faut bana bazala. Zela nanu, il faut na zo bana bazala. Il faut bana obondoki. Eza bondoki ma soeur. Moi je suis atangi a kosa makambote. Tu connais bien la valeur d'un enfant. Tu connais bien le rôle d'une mère pour les enfants. Mais qui sa désir sexuel na yote pour orgasme matayo, il faut pas na bazala on va sentir. On dirait comment ça la défi na bana botiela nga tembe na olaxa bino kenga na makasi na makambo. Non, ça ce n'est pas bien. Bino bato bo soutenaka ye. Bo soutenir ye na ba valeur. Mais vous soutenir yé na ba bêtise té. Vous soutenir yé pour na ba valeur. Mais vous soutenir yé pour na ba bêtise té. Ngai na lingi yé mingi. Na lingi yé mingi lokola une sœur congolaise. Mais na lingi bêtise na yé. Na lingi bêtise na yé. Mon ninga ya malamu azo soutenir mutu. Ezali o azo ebisa yé comportement otika. Okoyi koloba na oya liboso akosi nazanga na nga bongo te bongo ya mibale pe azolo bakaka liboso mwana ye pa kosi ya misatu pe ka liboso mwana ye pa ko mama ata na leta moyo continuer sous ko sambeza te ba ko kata mbala moko procès tikana nuposa wana ozape oza na yebite moyo kuna loba ya ba mongo ezaki po bazaba ndeko na biso respect po na bango mais wana eza bondoki eza koloka yo il faut kaka liboso abana soko bimina nga liboso mwana te po se ko sila te papa il faut bimana c'est que yo pe basala ki otam sou bongo parce que biloko wana ezali transmission des esprits eza transmission des esprits alors malédiction ya lolenge wana ezalaka de génération en génération. Ndenge yo sali bana no bongo bana wana pe bango sala bana na bango bongo bana ya bana na bango pe bango sala bana na bango bongo c'est comme ça c'est continuel. Siko mwana o cheki na 3 mois tango zo renverser ba hôtel oyebi ndenge ba lobaka nzamba alobi na Jérusalem alobi Jérusalem attends je vais te parler de ton origine. Depuis ton origine tu étais du pays de Canaan. Ta mère, elle était hittite et ton père était un amoréen. Ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Nul ne t'a regardé avec un regard de pitié. Tu n'as pas été frotté du sel. On n'a pas appliqué l'huile sur ton corps. Et quand je suis passé, je te vis dans ton sang. Je dis, vis dans ton sang. Oza lokola Jérusalem. Okomi lokola Jérusalem. Si comme mabe ozo sala cordon ombilical, eza alliance, o transmettre na mwana po mwana pas transmettre na mwana na ye. Soka za mobali, ye pa bando sala bongo. Rosaline loko za mwasi, ye pa ko bando luka kaka. Soki pense zuye, il faut na luka mwana moka 3 mois zala wana. Bala langa liboso mwana wana.
eza soni eza bondoki. Ma soeur, muto atangi, atoza na Saint-Esprit te, mais classe ko intervenir ata moi mukie. Oh loba, non, 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 je ne peux pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Je ne peux pas descendre aussi bas que ça. Au comme na français, ba bengaka pembèche, une femme ou une fille désagréable. Maître à lobby au yebiye. Maître au ya lobby, au yebiye. Comme on a Jérémie et Penda. Oyebiye. Mais osuki wanate. Osu na moni ya bozoba makasi. Malgré qu'on est dans la classe. Mais tellement posé l'équipe, balobi, leur intelligence a été obscurcie. Jusqu'au point où bazoye basusu malamu te na mabete. Ngai kutu na pesi nzambe merci pour na temps oyo epesa yo na nuta okota mabondeli oluka délivrance parce que bana na yo l'état alongoli bango wana eza loboko nzambe ndeye ko épargner bango pembeni na yo parce que nzambe alobi na mokanda Corinthiens alobi il n'y a pas de relation entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Bana wana lokola baza ba innocent baza nonu lokola temple ya nzambe parce que ba yebi mabete. Mais yo lokola ozo sala bondumbo za lokola temple ya ba idole. Nzamba lobi il n'y a pas de relation, séparez-vous. Yango moni lokola baza na batu bako séparer bino na bango te. L'état ya vi bango alongoli. Yo kumisa na nzambe pona yango. Loba gloire à Dieu balongoli bango po orgasme na zaranango. Liboso abana soki bazaka ka ko simbate. Kumisa nzambe parce que bake pembeni. Pour nzamba lobi séparez-vous dit l'Éternel. Nzamba séparé ka ba temple na ye parce que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bana wana loka ba innocent, banzoto na bango zana nu temple ya nzambe. Ya yose longwe temple ya nzambe comme temple ba idole. Il faut luka délivrance ozonga temple ya nzambe. Na minute yo na lobby soko zo sala ba live, sala yango plus ya kokumisa ka nzambe. Parce que nzoto no eza temple ya ba idole, o sacrifier banana na Moloch. O sacrifier bango. Tellement que ba démon ba koti ba démon ba oyebi soki ba démon ba koti trop na nzoto na yo. Même ba choix okoyeba suko sala choix ya malamu te. Okoya olokotana mutu moko boye oyo mutu ezo sala su te ce dernier temps ata ba pesi etoli ayokaka te yokoya kolokota ye. Ti okomaki même na niveau obando bimana na mode. Mode azala ba problème sérieux yokomi ko bimana ye. Muto nanu ayeba ka secret ya libala te. Moi sa kwanza ya ye koyebisa bato. Alokota boye moi sa lo babo atek apwati famille yebisa yebo abimisi. Bakoyebisa etika eloko boye yake asalia oyo bapekisi yango asali po mutu eza malamu te. Mais yo ozwaki eloko la choix. Yo kana no mobali oyo ya boye, yo kana mobali ya boye. Yo kai. Sabatu, patron ça ma belle. Maman, merci. Mobali azole la boye en public. Boza na conflit na mwasi. Yi azole la en public boye. Mani aboye nga nzambe ba aka kolele na internet to balelake na chambre okoti okangi okoti mabondelo lobi nzambe atouche motema. Ebongo siko tambolo baka nazalaka na mutu boye. Ebongo ba pare na ba marraine e pa na bino bazalaka te. Ebongo mutu akinzonzi bazalaka te. Siko tambolinga na boye banaka bas famille te.
po ya kolelela na internet na yango kozwa siko ngata nazomona makambo ya boye nde nazoloba ke ngai fo nazala moboti nakoma parent ya batoyo parce que tango ya kolela na internet c'est kozoluka baboti ozala baboti te alors ngala komi parent moboti na bino na nko siko lokola moboti na lobi Laetitia okitaki trop bas ti oke kolokota mode et puis moda zolo banga kuna lukaka ete yenda landaka ngai tala no muto azolela bo yo landaka ye ma soeur yo muto tangi muto alela ka bo yo landaka ata posa yango na mode pol ngako luka susu mwana 3 mois che pembeni po yo orgasme na onde yango wana à part mode mikolo komina nani femme samaritaine o yeso alobi na ye même o zana esiko eza ya yote même oyo zana esiko eza ya yote femme samaritaine yeso alobi même oyo zana esiko yo oyo zana esiko kutu nazomona kombo na endeza amida ya mobali yo za jibe mpiana ya mwasi donc amida ya mobali azalaka keya koti libala awa amemi botutu ala zongi epa na yo jibe mpiana na ye mwasi biso toyebi amida azalaka mwana mwasi mais yo siko ozwa mobali oyo akomande amida na bomoto botozomona ye mobali nzoka na molimo aza na ye amida yango omona mpe choko azotia couleur ekomi kochange akomi na couleur ya cuivre toyebi ke cuivre ezala na katanga yango ye aza mutu akatanga oyo wana amida na yo wana amida ya mobali oyo azalaka bomi libala azongi epa na yo jibe mpiana tu ne peux pas réfléchir ma soeur garçon ake abomi libala azongeli yo abomi libala azongeli yo nde makambo oyo amida amemaka na bavi ya bato yango ye azomema na vi na yo nalobi mobali oyo oza na ye wana aza amida ya mobali yo komi jibe mpiana ya mwasi yango moni bokoma kobina pamba bademo ya miziki ekotela bino kobina bolumbu oyo eza soni mpo na diaspora eza crème ya suka Kongo atikali nango tokoyo linga te crème wana ebeba yango nalobi nga na komi moboti na bino nyonso oyo atamboli mabenga nde na koeduke ye nalobi boy oyo atamboli mabe na koeduke ye mungongo na ngai oyo ezosala pilipili na mitema na bino ezosala pilipili po eza na nguya ya koeduke bino nzambe nde azopelisa ngo moto mobali wana ya amida wana bengana ye sino ko se retrouver na boloko ndenge kamera aza na boloko suka ya mission ya amida eza mobali moko akota boloko to akufa ye sikolo ko aza amida ya mobali akoluka mwasi moko akota boloko to akufa yo mo dejo komi kotatola ke okoti boloko eza somo ndeko na ngai nazobundisa yo te nazobundisa molimo ezotambwisa yo oyo ezosala ko sacrifier bana na molok oyo ezosala ko sala bondumba en public nazobundisa yo te nazobundisa molimo eza kati na yo oyo ezosala ke okendo kolokota mobali oyo akomi amida spirituel pona kobebisa akoti libala bomi akoti bo abomi ndeko bozo kamwisa ngai bozo kamwisa ngai ozo kamwisa ngai yoka Omonanga naota nanga filme samedi lelo elengi naota filme na boloko na boloko bachenga chaîne na lokolo ozotatola boloko yo moko me kasi ozana amida yango molimo wana bandi kotatolisa yo makambo ya boloko na munoko
wana za mida ya mobali akoti awa bimi azongeli yo jibe mpiana na ye yo moko komi kotatola na balai naza na nga na boloko nge ezosala nga mawa so nazotala diaspora boye motema ezovimba nalobi nzambe na ngai oyo kreme ya suka tozobondela ke ebonga me soki ekomi boye ndenge nzambe alobi na Josue lève toi prends courage nga na telemi mpo na zongisa bino bozobebisela biso diaspora na zongisa bino na nzela naza na ntina te boyeba elongi na nga naza na ntina te boyeba kombo na nga mpo nazoluka succès te maloba na ngai nde ekangola bino maloba na ngai nde ebikisa bino maloba na ngai nde échanger bino bokoma valeur mpo na biso tokosepela nga nasepelaka na lokumu ntango balobaka bacongolais bazalaka toujours au top nga nalingaka bongo mpo mingimingi nazala na milieu ya baétranger nalingaka bongo yango nakozongela oyo nyonso azofingisa kombo ya biso bacongolais aya na diaspora nalobi soki otiki ya mida wana te okokota na boloko yoka oyo nga nayebisi yo John Sambi aza mwana mobali te aza na molimo ya mida azoya na intere ayibi mbongo koto akweisi ayebo aza tala bisika nyonso aleka ndo okozwa mayele ma sœur nalobi mobali na yo aza amida yo komi jibe mpiana ya mwasi yo komi jibe mpiana ya mwasi ye akomi lokola akenda azonga azonga tala nanu mpe ekolo na ye bien auta wapi eske aza mpe ya biso kaka mobali yango nga nazoyokela o mawa nde yango makambo nalobi oyo aza moninga na ye oza moninga ya Manuela yebisa ye 7 point oyo natangi point ya liboso likolo ya rando toyo koyeba ke abota na tata na ye donc rando eza bénéfique mpo na yo te deuxième point likolo ya rando l'état aye kobotola yo bana na yo 5 troisième point likolo ya rando okomi shege ya mwasi kobunda pamba okolongwa Hollande ti France makolo soki mpo ozwaka moyen nini nayebi te soki mpe convoiturage ti okokoma kuna oke kobunda quatrième point likolo ya rando maître gauche droite alobi alali yo liboso ya mwana na yo okomisi ndako ya bato temple ya Moloch kolongwa butu koya ndenge mobutu alobi babeti mai butu yo siko kolongwa musika ti okutani na accident okosela mami ngeni kokosela mutu te loba bondumba na ngai nde esalisi mutuka yango accident. Et 5e point, maître Jérémie Ependa alobi pe ye pe alali yo lisusu liboso mwana na okomi lokola lisola tato na nini totalaka azaki na mwasi na ye alobi akendaki epa ya mutu boye natindaki epa ya conseiller boye conseiller wana alali ye tango akei na musala na biso mutu ya musala wana pe alali ye tango na moni boye na longoli ye nalobi akende pa basango pe balali ye donc nalobi natinda ye na poto akoma na poto kuna pe balali ye donc yo komi no bongo. Entre temps tu as étudié ma soeur. Et 6e point na yo tellement kotisi milimo mabe okomo sala ba mauvais choix oyoko kitati e pa mode ka venda. Oh na tieli yo video moni nenga zolela lokola ntaba. Na lobi te ke ya za ntaba. Na lobi azolela lokola ntaba. Ponga la finga rabatute. Na mokili o tozali na malamu na mabe, tozali na kitoko na elongi mabe, tozali na vrai na faux, tozali na mayele na bozoba. Siko mutu asala ka mayele toloba aza mutu ya mayele. Mutu azo sala bozoba toloba aza mutu ya bozoba.
eza kofinga te koyebisa mutu oza zoba eza kofinga te po toza na biloko mibale vrai et faux, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, l'intelligence et l'idiotie. Ezala mibale siko soki mutu aza mayele c'est kasalaka makambo ya mayele, mais soki mutu aza zoba c'est kasalaka makambo ya bozoba eza kofinga te. Tio kitie pa mode oyo aza na makambo ya bozoba azolelela yo wana azolela mwasi na réseaux sociaux yo ke kozwa mobali ya bongo osala choix ete ya yo ma soeur. Et puis 7e point nde yo nasukisi na lobi benga na amida chature ya mobali oyo oza na ye wana aza amida ya mobali abomi azongi abomi azongi abomi azongi abomi azongi. Est-ce que yo nde suka akoyela oyo eloko ekomemo na boloko? Bandeko na ngai boyebisela ngai Manuela ke a changé ezaleli na ye atangi classe po azala valeur ya famille na ye pe ya Congo, atangi classe po azala valeur ya famille na ye ya bana na ye pe ya diaspora. Po soki asali eloko ya malamu baloba une congolaise asali prouesse. Mais nazokamwa basi internet oyo nyonso bozo bebisa soki batu batalaka bino c'est que boza na mission moko nzambe atie na kati na bino ya malamu mpona koeduke batu, mais bino botiende bozoba liboso mpona koboma susu Kongo yango kozwa bakamaradi ya basongisongi yango. Lundi Bella Ciao ekobeta na ndaku ya Chimene Kiala o babengaka alias Bakialos yoyo kamaradi mabe yo mwasi ya urbain kamaradi mabe ya songi Bella Ciao ezoya na ndaku na yo lundi. Weekend on atiki bino bo digere nanu makambo na lobi po eza mateya oyo ezokota bato ezobalola mutema ba digere yango comme ça. Lundi Chimene Kiala Bella Ciao ezoya liboso na yo yo na mobali na o urbain ozo bebi sa communauté mwasi oyo Chimene Kiala bozela biso lundi mateya ya brusque ekoye la Chimene Kiala parce que ba pasteur batei bino bien aimé bongo na motema basango batei ndeko azala matoya kondima boyoki te alonga na yeli bino formule ya siko ekoyoki sabino loko na moni ke boza bato bolingi munoko siko nzamba tindeli bino muto azala munoko koleka bino comme ça boyoka. Chimene Kiala yozo bebi sa communauté ozo lukaki amitié po bebi sa Bella Ciao ezo beta lundi na liboso ndaku na yo sombi asika. Bella Ciao ekoyaka akocha peinture ya malamu na ndaku na yo wana. Bella Ciao ekocha solo ya parfum na ndaku na yo pour que ndaku wana ezala temple ya ba démonter. Lundi na 20h Chimene Kiala na batu basutenaka Chimene Kiala bazala wana pona koyebisa yeke Chimene mate ezoya ya brusque na ndaku na yo yango esonaka na sonnette ya adrete yango ekotaka mbala moko na wifi. Chimene zela biso lundi zala place moko na biso na mobali na yo urbe wa asambwe oyo bakoki kodesine sans ke bamona ye tellement ba parti nyonso batu bayebi déjà yo moko soki yo moko mutoloba e soki pe batu nde bamona e donc ata aveugle akoki kodesine mobali na ope kotombe juste. Lundi Bella Ciao ezoya kimia ya nzambe ezala na bino, kimia na nzambe ebatela bino, kimia na nzambe ezala na bino. Weekend oyo mateya oyo esalisa moko na moko, mateya oyo esunga moko na moko, mateya oyo erapele moko na moko. Tokutani lundi liboso ndaku ya Chimene, tokutani lundi liboso ekuke ya Chimene. Bella Ciao. Oh bella
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano. Tiffany Rochima bébé Boutou, Azarapé d'accord. Karine la corpulence. Bengelanga Sévérine Yaba Iti. Na Cynthia Mobilo, eh? Ah, Chloé Amélia. Nous vivons, nous mourrons. Eh, Bolingo na yo. Kamele yo kutra bomwana boye. Teddy Madison. Lopiko no pesa ki ba plaisir. Oyale loko no tikana ba. Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya Siri, bana kutia biloko na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya Siri, ba kutia biloko, ba uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi? Global Express. Batu kuzana kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukutwa yango na Pusuzano numero 9 na Kasavu bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France mobimba babi agence ezaka moko Mama Global PM Express. Patrick Malovengi, à air d'ouverture na chose de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Wana bilo batu kuzali na photo, wabili kutinda biloko okela na Afrique. Na oza kutuna Global PM Express izalaka wapi? Iza esika kukulunga te. Iza bongo na Chateau Rouge. Soka ye na Chateau Rouge, okoti Chateau Rouge. Otuni numéro 25, Rue Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la recherche de la direction à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la police, nous avons fait la conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le avion. Le petit colis, la Express, et c'est la radio jour.
et soki kaka wana te wapi na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso makili na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo bandiku global femme express ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux global express rapidité confiance sérieux na atikali biloko sikoyo nake komitikanga moko na bima